Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, bambote ebele, coucou, bambote ebele, bisika biso bizubino, zabalo la aye bako pambola bino bande konanga, toya kawana kaka, na lombango to solola, soki moto atuni motuna na e, soki moto abengi biso, pourquoi pas, toya na lombango, toya ko solola, toya ko décortiquer, toya ko tuna, toya ko loba, ndenge nini makambo ezali ko leka. Voilà, bande konangai toye na lombango. Bayenge na bande konapso ya bundu ya Congo, na église ya PV ya Longo, bambote ebele bisika bizwibino, nzambe a pambola bino bande konangai, to solola na boke binyonso, to solola na respect nyonso. Vraiment, losako na ba chef coutumier na biso, bayenge na bande konapso bundu ya Congo, na église ya PV ya Longo, tokei na lombangu tolobi basalam alaikum na bande konapso ya ba musulman, lelo pe ezali vendredi, ezali mukolo oyo bango batombolaka kiti ya lola. Vraiment bande konangai toye na lombango na kozwa bino ta mingi te pona ezali nango motuna bino nde mutu boko répondre. Alors ndeko na biso vraiment aye na lombango, ndeko na biso mobali aye kotuna biso conseil parce que lelo mikolo ezali ka koyinda, ezali makambo ya mabala. To utaki kosala débat ya munene na likambo etali libala, na likambo etali ke batu balobi bolingo ezali sans frontières, okoki kobala na nord, okoki kobala na sud, okoki kobala na est, okoki kobala na Belgique, okoki kobala na Allemagne, okoki kobala wapi, mboka nyonso ezali, même nga nazali awa na kobala pe na États-Unis, na kobala na Canada, mais finalisation de ezali ke mwasi na mobali bovanda esika moko. Bande konanga bosa l'effort, bino nyonso oyo séparation, mwasi aza na est na ouest wapi, bosa l'effort, bosolola, boluka terrain d'attente, place nini boko kolisa baoba ya bolingo na bino. Bosa na se ya sous le baoba, et pas ya mama leki na bino la danoise, ba oyo nanu ba sabonate, bo sabone bande konanga, yo muto koti sika oye bingate, la danoise azawana, asala kape, makambo minene, oyo ezolongola solitude na kati ya mboka. Alors boya ebele, bo benga la danoise na 0044 74 59 62 52 17. Bengangai, yo muto ozoluka mobali ozozwa te, yo muto ozoluka mwasi ozozwa te. Ba papa boya ebele, tozana basi ebele ya motema malamu, basi ya malamu ba papa na ngai, surtout mibali mingi nazoluka oyo boleki 60 ans, boza déjà na ba 65 ans, 67 ans, mais oyo boza suna posa ya kobota te. Soki oza na ba 62, ba 65 ans, ba 70 ans, mais oza na posa ya kobota, bino place na bino na live together ezate. Mais soki oleki déjà 60 ans, et que olingi koluka kaka mwasi pona bomemana na pension, wana benga la danoise. Mais soki ozoluka mwasi oleki 60 ans, ozoluka mwasi pona obota lisu papa na ngai, en tout cas wana eza mwa mpasi, ezali pasi. Alors bande ko na biso mibali, bino ba posana ba 45 ans, ba 35 ans, ba 38 ans, yango yo boluka basi na bino bobota. Parce que soki mobali bana mibali pe bazotula, nazana bana mibali vele plus à partir déjà de 56 ans, ba bota ki nanu te, ou bien ba boti bana moko mibale, bazoluka basi ya bana mike ba bota na bango, awa na site na biso ezo simba te. Donc bande konanga ezate ke ngam nazo boya, me basi balingi ko bala mibali ya mikolo makasi te. Alors ndeko mobali tangu yango yo mibotela ozana 45 ans, obandi okende déjà na suka na yo papa, ata balobi ke mwasi mobali asilisaka mabota te, mais yeba ke na poto awa okoya ko regretter, basi ba olingo te loba okende ne bomesana kosaka na ba fille ya Kishasa oya bana mike bandimaka bino batata mikolo. Wana ezalika conseil, site de rencontre na biso live together original, copie te bandeko na ngai, keba oya kozwa mobali ya yo te. Bandeko
tokota la kati ya lisolo ezali mulai mingi te. C'est juste pour vous dire que ndeko mobali ya beninga alobila danoise ezakaka motuna. Mais aza déjà na réponse na ye, mais biso peto edaka kaka. Bavandaki baza na poto, baza précisément awa na kati ya Londres, mobali abandaki azwaki maladie ya diabète. Babota na mwasi wana bana mibale, bana na bango basi bakoli, ya liboso aza na 28 ans, asi abala na ye ya mwasi, ya mibale aza na 25 ans, akenda kotanga na ye na abima Londres, ake kotanga na Manchester, atikala pe kuna azwanda kuna ye azosala aza pe na fiancé na ye. Alors papa na maman batikala awa na kati ya Londres. Alors papa baye ko kanga ye na maladie ya diabète. Ezaki maladie ya diabète bakangi ye binomo boye bi maladie wana ezalaka soki ozomiyeba te maladie nyonso kaka soki ozomiyeba te ke ozobela omona ezolia yo malembe emso bando ka ba fatigue moi ba vertige lokola to sala rapé mingi na poto olobaka ke musala mutu ezosalanga ke mikolo yo lemsu kayu ezosalanga pasi boye na boye te ndeko nanga soko moni obandi ko ka mingi ba fatigue o surtout obandi ko suba moi mingi obandi ko pamsu pepe sa bango munene bamsu omona obandi ko konda ndeko nanga kende na lombangu sese examen eza nango ofele okeye pa ya GP na yo okeye pa ya docteur traitant na yo asala examen soki deja komi oleki 45 ans ndeko nanga nzoto ekomaka na ba caprice nango kokanisa te eza kayu kokanisa te eza makanisi leo mikolo na okanisa mingi yango ezo pesa ngana za balingala na biso komaka na koma naza na ba stress aza na ba stress te kende kosalisa examen oyeba santé parce que soki bakangi yango na début bandeko nanga esungaka makasi biso toza ba exemple esungaka maladi nyonso soki bakangi yo na début bako traiter yango pe komona esili ba expliquer yo lia boy sala boy kende boy zonga boy bandeko nanga esungaka makasi. Alors papa na biso ayeba kite azosala ka kayu babotaka pe noki bazala bango nanu bazokende kaka na ba 55 ans mobali azokende na 55 ans asko na 54 ans mwasi aza na ena bazekine bazana écart ya 10 ans mwasi azoke ba 46 ans bavandi tango mobali akwei bakei na ena hôpital baye ko détecter que diabète ezaki makasi il fallait na ba traiter na batonga akoti hôpital tanga ye ko bima bandeko nanga batonga wana esalaka penza ke ba sexe mobali omona ekwei courage wana ezalaki lisusu te. Alors ndeko na biso pe aye ko reprendre mais côté sexuel penza ekita ezaki nango sute ndenge bazalaki mwasi penza komi ko bude akomi ko baye akomi ko lela kaka mobali abime ko sala nga bongo te oyebi ke wana ba mobali azaki na ba 52 ans ko sala nga boye te tala malembe docteur pa pesi bakisi banini na kozonga na ndenge na salaki mais mwasi akomi ko bota ba compréhension moko boye moko mona tiki mobali akei na na France pa bandeko na ye akofandi kuna une semaine loko mwana sa kolaki musala na ye pe eza na musala moko asala kani na agence donc moko ko kata na ndenga lingi abali na ye ko kima mobali et le makamando ke osala na France na Belgique na Suisse azalaka na habitude wana tende ko mobali alobi babanda ko fana na bango bien mais muke akomi akimi ake kotala bandeko na ye mususu ake kotala mwana na ya bala donc akomi kotika papa na biso ka ndengwana papa akomi kolia na régime azo senga ke mwasi a contrôler ye bandeko biloko wana ezaka pe il faut contrôler mobali na oke tamsu ali ambela masanga mingi te ali ya mingi te makamyo so eleka malembe mais ndeko na biso akomi kokima mobali pe likamute mwasi wana tango mkomswa ye amemi ben compréhension en tout cas mobali alobi na koka kite na beti ye na loki kanda mwasi ongai na bali ye na pesi lokumu basi batu musuku tu baloba yaka to vanda na ligate ke adresse pe biso to kabola ba ndenge la danoise ozobeta ba masolo mobali na gauche na lingango te ayeko ko proposer ngata ngana bazaka mike na boya na lobi na sala kana ngai na memaka bus to ganyaka bien yo po débrouillaka na yo to kozaka ka adresse moko na limite adresse nga lelo na gauche lobi na droite papa na biso aboya amema mwasi wana na nzela ya bien mais bandeko na ngai mwasi wana la fin
abandi koluka ka ba incompréhension ba kabwana alingi lisu mobali na ete aya lobila danoise ndaku to umeli ndaku na biso cancel ezelo kwa banda kwa HLM aye koluka problème ba aye ko benga na mobali na ndaku ba bengani mobali na ndaku parce que bazaka liboso na ndaku banda kwa 3 chambres tango bana bakoli ba changer ba swap bandaku na bango bazwa ndaku na bango ka ya 2 chambres à coucher ba ndaku bien ba fay na bango bien sala tu abengani mobali so pa zoka makangu biso na bilo to yebite mobali alobi amona te ayoka pete mais asali to abengani ye a profiter comme kol mobali alobi la danos ameminga iti a feke na beta mutu police akwea makamnya so emwangana ba bengana mobali akei na ye azaki na petit frère na ye azaki pe na ndaku petit frère na ye bazali célibataire ye pe libala ekufa mais moi si atikela yende ndaku moi si akenda na ye na ville musu ake kuna alobi leki na bi vie yaka mikolo yo oya ko fina na bakoto vie pa fandi na ye pa leki na ye ti alobi nzambe asungi ye aye kozwa moi ndaku na ye pe ya chambre et salon azwi ndaku na ye ya privé ya chambre et salon parce que asalaka na ye amemaka ba bus na ye azwaka mwa mbongo na bien moi si tango atikali après kaka inane bandeko na ngai baye ko détecter mwasi ke aza na cancer donc mwasi nga azalaka na nzoto moko mike bataille banini bandeko na ngai bato musu bomonaka lolendo nga nzoto mike ngata na lie nayaka munene te boye na boye bandeko bato musu bazalaka bazokauka nzoka na kati ya nzoto cancer ezolie malembe moya ya munene eza te n'enviez pas yango bayebisaka bio n'enviez pas oza munene dima munene na yo oza pe muke dima muke na yo bamike mususu ezalaka ya maladi baminene mususu pe ezalaka ya maladi bandeko na nga yo mindimaka ndenge ozali mibatela nzambe ako batela yo tokomi na biso kokende na suka bandeko na nga eye kosala ke ndeko na biso sikoyo bakangi ye cancer ezosengaka ifo azala na mutu bandeko cancer ezokende mbangu na kati ya nzoto ndeko akomi kobela akomi koluka lisungi aye kobenga papa na bana abengi ye ayobi yaka na ndaku nazala makambo na solo na yo papa pe alobi problème ezate aye aleki wana aye kokuta mwasi a changer akomi kopema na nini na pareil alobi oh mama yo pe koki kobela mama mwasi lelo azoki na ba 47 ans 48 ans alobi oh yo pe obeli penza abi loka liboso réaction na répondre na bi oh mama yo pe obeli alobi papa te tika kaka na ye na senga o penza bolimbisi abi mama nga na bela na koma lokola zoba diabète on azana ngona nzoto ere komi nango régulariser na koma komela bakisi na ngai nazala ngai bien mais komisaka na suka na koma lokola zoba alobi papa te limbisanga mamango afukami abila danosa komi kosenga nga pardon limbisa ngai papa na ngai zonga kaka na ndaku zonga na ndako ezosenga kaka nazala na mutu bandeko yango papa benga lobi la danoise bino basi bolingaka nini bino bokanisaka et puis bino bokanisaka ke soki mobali abeli kaka mibali nde babelaka bino bobelaka te alors bandeko nanga avoue le clavier est-ce que na likambo ndenge wana mama na biso azosenga soluka soko mutu ayede ye aza na ye pe na bandeko te na mboka oyo ezaka bacamarade baconnaissance bandeko ne ebele bazali na bamboka libanda mwana na ya mwasi abala mwana na ya mobali aza na Manchester aza na Londres te siko atika musala na ye atika vi na ye mpona ya kofandisa mama na ye aza na ye pe mwana mobali siko papa na biso lobi na bakaya boye ndenge akomi wana fo mutu ere mwasa lele mwati ere moko pema soki eleki mwa ekuta mata likolo akende kona bachambre eza te bazosala tu baya kotiki balongola ye na ndako wana bakende kotia ye na ndako ya se azobondela siko mobali azonga ne na ndako alimbisa ye yaya bolobi nini mpona papa na biso lisolo papa na biso yango wana aye kaka kotuna bino motuna bandeko bokoma ebele
pesa na pe ba conseil tango bokoma oyo pe ba finga ka bazali te bo finga la danoise problème ezate lelo pe na ye na zakana ngai rasta woman donc voilà quoi wana religion na biso bande ko na ngai boya ebele lelo na pokwa na sans tabou na bengisi bino bokota sans tabou et ça la bien et pesa ba conseil ya mabala bande ko na ngai libala eza eloko malamu kozala yo moko eza mabe makasi ozali pe veuve oza na droit na yo obala okufela pe mwasi oza na droit na yo obala na yo soki pe oboyi na yo lobi na respect na boyi na nga parce que na lingi na nga na vanda na nga bongo na moni mobali oyo akoki ko remplacer mobali na nga te eza droit na yo to ko respecter yango donc bandeko na nga boye ebele bobenga la danoise oza na question oza na problème moko boye lingi to solola yango bandeko na nga kobanga media te esungaka media eza église te ezalaka na katikati donc soko osali mabe tokoloba osali mabe osali malamu tokoloba osali malamu awa pa na biso phrase wana ne juge point ezalaka te osali mabe tokoyebi so osali mabe memeli yango boye yango bandeko na nga bamama batata bandeko bokanisa te ke soki na kati ya couple mwasi moto azwi maladi moto ya liboso nayebi ke bapapa mosusu ya bakongole mpe bakimaka basi na bango bapapa bakongole ebele kutu bakima basi na bango ka parce ke mwasi aboti kizengi akimi ye bandeko eza mabe makasi tolingana tozala bamoko tokotambola na bosembo nyonso en tout cas nasepeli kotika bino air nanga ekoki bozala malamu nazeli bino vraiment na lombangu nazeli bino na lombangu ba love bisika bizwi bino boya ebele na sous les baobas ekozala bien esengo vraiment bye bisous.